Mbote mingi na bandeko nyonso bokolanda video oyo bokoyoka bolimbisi malgré elongi na ngai monani te, mais eza na bato bayebi ngai mama Moi Sanza, mama Nicole oyo asalaka bino émission tozokende wapi. Alors nasepeli vraiment kosala video oyo parce que émission na ngai tozokende wapi ezalaka mpona changement de mentalité. Vraiment nazwi quand même inspiration oyo ya kopartage na bino na ndenge toza na sango ya mawa ya liwa ya notre artiste mama na biso Mindondo. Vraiment nalingaki un peu kopesa conseil oyo na bandeko oyo basalaka pe ba émission oyo babebisaka image ya moto soki akufi mingi liwa soki ye surtout ya ba artiste na biso bandeko mingi ya ba media mingi bao basalaka ba émission naza ko mélanger te ba misusu ba miyebi bao basalaka biloko wana. Vraiment ba misusu bokende na liwa ya ndeko na biso malembe na ba faux titre na ba biloba loba na ba biloko misusu oyo eza nango na tina moko te po kaka YouTube afuta bino po kaka batu ba s'abonner to batu ba visionner ba video eza malamu te bandeko. Pourquoi nazoloba boye? Et si déjà nasina monaki yango na liwa ya mwana ya papa na biso Masasi ba peselaki image moko ya malamu te, voir même moto azolela mwana na ye à se parvenir même à sala lisusu video nazoyeba be video wana ndie pauvre Mindondo azalaka na kati yango inspiration oyo elinga lisusu ya kobeta sete oyo pona bandeko oyo basalaka ba polémique sur liwa ya batu bandeko nanga pe basalaka ba émission ba misusu komona liwa ya Mindondo ba artiste comédien ngo bakomi kokufa kufa boye ba misusu bakoluka bayeba ba misusu ba inventer ba faux titre ba mbongo wana YouTube afutaka bino bokabolaka ngo te na ba famille ya batu wana eza malamu te kolia ba mbongo ya bongo ba mbongo ya ba faux titre ya kosalir image ya batu pona kaka kena batu ba visionner nini chaîne na yo to na compte na yo mbongo ekota. En tout cas bandeko na biso ba congolais respect na ba mort ezalaka bandeko misusu yo oza na bomoy oza peut-être muto salaka émission oza peut-être muto za na compte bongo na YouTube tala façon yo ozo traiter batu na compte na yo tala façon ya ba video na yo oza ko télécharger tala façon ya elobele na yo soki muninga kufi ba commentaire non ndengo tiaka muto za kali bende na mokili asate. Imagine que ceux qui ont kufi babandi ko kosa ba faux titre surtout na bateau misusu osali mwa kombo na yo oza muto a média oza chroniqueur chroniqueuse batu balandaka yo. Imagine que ceux qui ont kufi siko bazolo baba n'importe quoi sur liwa na yo e ko sala yo pasi mitala nani ndeti oza mabomoy yo moko soko zoloba liwa baninga na ndenga mabe oza na information la source te. Mais ndenge moko liwa ndeko na biso Mindondo boye bo mekata koloba makambo ebele te ndeko akufi famille na mutu bayebi cause ndeko akufeli bandeko na biso bosalaka ba émission misusu botika ba faux titre bokosa te bandeko pe miso ba page bokosa te bo respecter ba mort azali ndeko mwasi asali musala na ye kitoko asekisi batu azaki kolakisa ki professionnalisme na ye. Alors bon respecter vraiment molimo na ye et puis image ya musala na ye s'il vous plaît bandeko nga conseil oyo nalingai kopesa pona bato ya media pona bandeko oyo baza na ba compte na bango sur YouTube ba vie bolukela ngo na ndenga malembe na ndenge ya kokosela ba wate ata balobaka te misusu ko porter bino un jour chance te kolia mbongo na sima ya kokosa kobebisa réputation mutu eza toujours ba malheur ba malédiction mutelandaka wana. Et merci beaucoup na bandeko nyonso bozandaka mama Moi Sanza mingi bobosana te ko s'abonner na compte na ngai ya tozokende wapi TV. Donc kuna nazo expliquer makambo ba maki na sire lobi nazalaki na YouTube en direct. Alors bandeko boyebi nga na makambo poso nde nazo sunga bino na makambo ba maki comment ko aider bino batache longwa bakache kobongisa poso na yo atezalaki ndenge nini. Donc boko trouver nga kuna bobosa na pete ko s'abonner pour na tout travailler
vraiment malamu. Merci beaucoup et puis ma journée malamu na bino nyonso.